Kosabiso. Mais nza ba kosabiso. Comment pasteur za problème na pasteur Denis sérieux na. Aibisaki OK. Ozo lo mabe na émission ba émission po na ye oza maudit. Nalanda ke na émission mo. Oh, Denis Lassier, Sakada Kuta Fali. Oh, nande ke na émission lo bibia bi mo so ba mabe po na oza maudit na yo. D'abord nga zolo ba mabe te parce que na zozo ngselene na bonzambe. Abimi na bonzambe akoti na bo Sankara. Akende ko pesa Sankara libonza. Donc yepe akende na dim et pas Sankara de Kuta. Parce que Sankara créé cop na ye. Donc le rôle de Denis pas continuer na Simona après ça Sankara libonza na c'est pas un problème. Atika ko pa ki pasteur. Tu longola ye to contacter souté. Na ki pasteur en tout cas to contacter pour autour de lui il y a eu des histoires au Lobama. Mais maintenant on voit ce qu'il fait. Ah non, je pense que dans la gentillité sont cités par un homme de Dieu. Moi, je Congo Suisse Télévision. Merci beaucoup de la confiance et fidélité. Vous toujours vous abonner tellement et vous continuez toujours à s'abonner pendant la émission qui toko ou les cas na kata chaîne. Merci à toi le maître John Babi le boss mutombonga muninga na hote Babi Suisse yenda kanga quoi. Masoda Congo Suisse pour autant la émission qui toko vezaka na Congo Suisse en tout cas l'autre mbebino moko ya ba potier ba journaliste au banda musala okala o ba yebi pour ça musala ngo to ko analyser na Jérémy Yoka Babi moko ya bato basala ka fierté ya mboka da biso République démocratique du Congo to kede la politique peut to chuter na musique ba boulot na ya sala ngo ka bien bongo to mesana ko landa ye donc déjà na plateau na biso bonjour Jérémy Yoka. Bonjour Nancy Basele et puis mbote na bato tout ba Holanda biso. Boni. Nzamba osala ndeto solaki. Yelo zo sepelisa nga ngwana. Bo solani. Nzamba sande boyokanaki osala communication facile boyokanaki okoma na bureau na yo moko okoma magazine na yo moko yango wana nzamba osala Nzambe azosala o to sola na ye azosala yango me boromona yango kala mingi te donc esengo na nga yango wana to sola na nzambe masolo ebele azosala vraiment ndenge tozosolola parce que ça fidèle nzamba fidèle nzamba kosaka te ba pasteur nde bazokosa biso mais nzamba okosa biso ba pasteur oza problème na pasteur Denis sérieux na. Aibisaki OK. Ozo lo mabe na émission ba émission po na ye oza maudit. Nalanda ke na émission mo. Oh, Denis Lassier, Sakada Kuta Fali. Oh, nande ke na émission lo bibia bi mo so ba mabe po na oza maudit na yo. D'abord nga zolo ba mabe te parce que na zozo ngselene na bonzambe. Abimi na bonzambe akoti na bo Sankara. Akende ko pesa Sankara libonza. Mama ye. Akende ko oboni Shadrach bala bébé. Petit na ngai. Aibi ke wana vieille idéologie. Ayelinga dim na ye. Ndabo yeli odi. Ayena dim. Non kété. Donc, yepe akende na dim et pas Sankara de Kuta. Parce que Sankara créé cop na ye. Tout le monde a battu ba kota na idéologie. Je ne peux pas mâcher les mots. Tout le monde a blessé les mots ba na Simaki Sankara. Tout le monde a Mbozo centre-ville ba na Simaki Sankara. Donc, le rôle de Denis laisse pas continuer na Simona. Après ça Sankara libonza na c'est pas un problème. Atika ko pa ki pasteur. Tu longola ye to contacter souté. Na ki pasteur en tout cas to contacter pour autour de lui il y a eu des histoires au Lobama. Mais maintenant on voit ce qu'il fait. Ah non, je pense que dans la gentillité sont cités par un homme de Dieu. Atia penda mo sino maboko to mo ano liboko. Et amekate au nom de Jésus n'a pas mêlé. N'a pas mêlé. Amekate. OK, merci beaucoup d'autres bon abiso au toucher de l'espoir asili ka makas pona kombo non. J'ai mis au cas basango ndenge nini ya mamba politique. Toyena nous to moni ministre alongwe ba changer gouvernement au koloba nini et ça le ndenge nini. Non, d'abord ça qui bien moni papa na biso Lukamba. Pardon, c'est comme si tu as l'émission mo awa au senga penda yé penda fatika. Enfin, oui, na senga ki tika, mais nazo continuer ko loba yango papa on a sali soni ya mboka pe ya famille na ye. Par rapport. Ya ko kangama na eloko ba pimeli yo. Balingi na bango lisuste ngam na tiona eloko. Eza ko la Claude Lukoba kweno. Aibisi yo banda lelo zala awa ndo osala boyi parce que Claude azawana azana so tanga lobi ke apui ya ye moko na force ate na pui na ye même ko la loba ke na retirer confiance mais zala gentil
zala gentil. Et comme on a retourné, Sonia Mboka. Moi je félicite au moins Véramso Alexis Tamemwamba. Tant que moi deux mots autour de lui a déposé plainte et plutôt démission et puis accueilli, c'est ça beauté et démocratie. Ici quand on a pour nous beaucoup borane. Oui bien nga pour nga za na deux combo. Comment on a que bango ba osali kambo deux. Mais comme mon repère a mis ça tout tanga maquillé, Rosa l'appelle likambo. To ebité. Mais mingi za modeste batu lu kwebo na Moïse Katumbi chapo. De kombo wana ozo balukanga na mutu, ozo kopante kombo ozo balukanga na mutu. Mais faille lutter. Faille ya tala. Webi mutu tanga za ko loba devant drapeau mboka. Yo zo loba drapeau kweye za sina mabe. Donc même drapeau ya mboka za d'accord te na ba propose ça la pona mboka. Mboka za na posa teleba, drapeau faut telema. Na bandi Moïse Katumbi modeste bati lukwebo na kati ya vision ya fachi likambo ro salama. Toyebi ki ye Moïse Katumbi et puis toyebi ki ye modeste bati lukwebo. Mais évidemment eza na comme eza otanga mana ya mama na biso il faut coup. Mais wana di fait ça na mwasi ne comme le besoin tanga ma première fois pour la première fois dans l'histoire mboka. Mwasi bobe premier ministre et on s'appelle Likambo. Ndeza qui président Sénat. Il y a Assemblée nationale. Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, il y a aussi Masoni. Ozaki pe contre. Nazalaki totalement d'accord tant que Tchakié. Tant que je vais Kabila Kabange a préféré moi ça représenter et à la numéro 1 Assemblée nationale et ça là inga bien. Mais mon collègue l'écran na top Congo pour na ko défendre ba député ba c'est en 2000 na ba salaire na bango ba tout est-ce que ba tous passant l'administration na palais du peuple wana. Bango ba so balarte alobi ngai makambo bango talinga tenga na otala ba député mukolo ande na comprendre que ana bolingo batute ana bolingo ya mboka te mukolo ande na bayaka ye et puis na côté lo sambo na benza ba sande to solaki na ye na côté lo sambo nzamba sali ye wana akenda retour à Kabundi ba nisu balela ki boye mais tout monde na retour à super poste a mérité Jean-Marc Kabunde tien Tshisekedi akufa na komone na munoko oh ke aza héros éclairci biso non tu sais que les pénalités sont que nous couvrons. Bateau, tu sais les gens botala bateau travailler na bango bango. Allah qui sera biso Jean-Marc Kabundu wana. Allah qui sera biso Augustin Kabuya. Allah qui sera biso bateau wana ba Félix Tshisekedi. Nde via zo kende na kombo ya ba congolais tala bateau bozana bango de tumba bango yo. Jean-Marc Kabundu. Tshisekedi benga ye héros. Aza héros. Alobaki ba ko nager, oyebi qu'est-ce que bazo nager sans maille. On doit nager ce qu'on a sable jaune. Ne ba fait na biso ba tambo mwamba ba premier ministre ba nager. Donc voilà quoi. Union sacrée, tout le monde FCC Tonzi. Et là on est mo bank sa batu mususu. Ko kende ya ancien président biso Raïs, retour na ye. Et ça na retour moko e bangisa biso to azo préparer le monde ba mutabata meleko na mayele union sacrée les en bateau bazaka contacter bo luka ba sala le mo bozo bangisa batu mususu ba sa lote ba ko sala e lote oyebi bateau bazolo ba ko bateau mutu ba travailler na Kabila eza faux débat kingandi a travailler na Kabila où est le problème mais ba travailler na Kabila il y a ici les meilleurs bon to ça boy bateau ba travailler na gouvernement oyo travaille na Kabila te gouvernement oyo e uti kolika tangelanga kombo ya ministre oyo azalaki ya FCCT alegi mendela musala sano azate oh mais ayebi aujourd'hui tout le monde a ressenti bon na poto na ba États-Unis même ba TV famille aux enfants famille basele ba na TV na bango ba information famille les kaka le lot TNT côté en c'est grâce à la mère Mende ça peut tout ça ko développer tout ça ko kende na développement ya technologie alors la mère Mende ayebaki o ba bengi communication ya gouvernement le to na sérieux problème n'a pas exemple bon simple mo konzambo ka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton à sali réunion na équipe technique il y a riposte contre corona batali courbe il y a corona neza kokenda
ils ont compris que bakoki ko lever ba mesure oyo ba chaki comme couvre-feu évidemment na ba ba kende classe. Chef de l'État n'est à quoi annoncer yango. Nano annoncé te. Ministre renseignement tweeté. Le 8 a tweeté déjà pour na lobango. Makambo tozi ya mukonza mboka loba. Annonce officielle. Ministre a tweeté. Kasi yango peka soto obi a avancaki. To bonaki masolo Moïse Katumbu Jean Pierre Mbemba Kabunda zaki bete masolo et yaki entre bango mais Kabunda bimisa ki on di banda to ba meba ba sidika ki pourquoi to bazaki contre kanda na bango. Nde bilo to so boya yango wana. Yango mutune si la mère mende malanga. Ce que balobi ke likambo butokolo akolo bango Kabila ya vandina nunye. Kabila loba. Ata lobi yango na berere. Aloba nan. Alobi nanu. C'est Kabila no ba berere. Te. Exemple dans un peu exemple. OK. Nangina la dimension menda zaki na musala. Boko ko annoncer on a berere. Atali koto a récupérer ngo amemi yango siko na la de wana. Avant de attendre ici presse. A corriger na berere nyonso wana abongisi ekomi kitoko. Et ezaki so likambo ezali batali likambo te mende yo annonce mais pourquoi ba mende mtande ko loba makamu nyonso? Pourquoi? Parce que ayebaki ko communiquer. Na kata communication, tous on a excitation à la haine. Tous on appelle excitation à paix. Tu peux pousser bato sur la kimia pour communiquer bien, bato ba vendre kimia. Soit vi ko communiquer te bato ndo bunda. Lelo oyo PPRD bazo telemela kulutu na biso Emmanuel Ramazani Shadari coup sur coup ba menacer kutu ba panzinda ku. Pourquoi ba telemelier? Pourquoi il faut démissionner? Na osenga obatike kimia sala musala. Mais promesse ali nini via ça ina promesse communication. Via de communiquer. On ne peut pas nous intimider. Tu communiques que le chef de l'État n'a rien à nous foutre. On s'en sauter. Vous comprenez? Nous allons paralyser. Alors, oyo. Il manque un entourage à madame Pembeni. Maîtrise la communication. Bakolokop biso yo benga biso. Yo ba mo sengo tio ke na communication faire. Yo ba mis dans. Biso nde bakolokop. Comme la communication, il y a biso ngayo na vande wa boy. Papa tchela nga salaire bien na communiquer pour na yo po yo zo sango bien te. Eza cop noté. Oh mais ba ibalisme, ezala ndeni. Humanisme. Mais humanisme eza communication. Après, yo yemba ngo après. O yisa ba tunzembo ane. Ebongo sikoyo mwana mboka te, mwana mboka lieze ntambo. Na yembela humanisme. A pesa sourire. Boka bona pio. Azo pesa sourire. Pesa muninga sourire. A pesa sourire. Ouais, otika ba petino musolo pesa bon pe vi batika la wana yango wana peut-être. Ke azo pesa sourire. Bongo kuna ba masa batika la te. Baya na ndenge na bon yo mima kuna ti. Nalobi baya na ndenge na bango. Mais nalobi bon fait na ngite to so na muso bona bela jobo ko tala sapato munelo wala lipa kari. Oza ban. Wana. Ba jobo baza kuna. Wala sapato munelo wala lipa kari. Na bona natanga comprendre zi image ya sapato ya mutu mope kuna. Ah yo ba sapato bato kuna. Pardon. Wa parler na ngai. Donc heureusement po pardon. Pardon. But bana na biso to landa e ba mo. Nansi basele yo yebi. Alors, donc voilà quoi, biso to lingi to améliorer communication. Dans sa communication, il y a ce qu'on appelle notre bango excitation la haine dans son communiquer on européen ça so kanda contre mutu. Dans sa communication, okoko inisa mutu ba ini mutu mbala moko. Oso comprendre. Nga sikoyo, top so ba ke balobaka soki humanisme tout non, moi je suis pas comme ça. Nalba il faut na déshabiller nde batu ba comprendre. Longole la mbaona batu ba comprendre nini za kuna na kati. Longola rido batu compagnie za na podium. Oso comprendre. Donc na longole la mba batu compagnie ya zakane nde boyi. Maman ko pouf bec dans l'eau no pas si là ali moi to bo ça l'appelle isona e. Oh, bongo nde. Oto beta makambo ya corona awa. Par rapport au ministre de la santé ti musale bandi. Ti musala yango gouvernement ya ilunga imuka mekwei. Est-ce que ndep neto mandema kamba corona ona debina neto okende musa esali malamu to mona minute etinga na komonzima ke corona eza pona moni baka mais na liboso na ndeko konzima te corona ezali so to bi corona ezate c'est trop dit te corona ezali mais en plein ya corona ba linga balakisa biso en plein ne yangoti ngaku tonso senga bwana mokonza mboka eteni longondo aza ministre oxy de personne
asali musala bien te eza sécurité do ye pedako na gouvernement zoya bon muyembe bazaka compagnie te muyembe azali ministre te azali na équipe idée muyembe plutôt muyembe papa wana yepe moni moi lokumu to bande ko landa ye moi lokumu wana pe ondra baby siango la baby siango makambo c'est que peut pesa confiance na gouvernement te gouvernement en fait lisolongo za mo betige na ko ko lingo beta ngo mingi te balongo la couvre-feu na bango wana parce que couvre-feu zo salima bache ba barrière mais ça ba péage ça ba barrière te les années ba péage tu payes tu passes couvre-feu ezalaka na makadam na balabala ba otamula na bango na balabala mais na makadam nde péage bache barrière oleki tu payes et tu passes quand tu ne payes pas en tout cas il faut là jo azali boso so afuti aba fungole barrière pour landikaka au faufilé donc ma trop quoi avant de côté na makambo eta musique j'ai mis est-ce que ça la peut pas mutumo buto mwana mo boye oedaye abima pona yo oedaye peut-être raison ma relation mon monde à TV pona après leki na TV un jour aleke un jour a wangani bon au moni na vie il faut s'attendre à nyonso na Congo déjà tout ça na moi problème mo boye même Bible le bas la reconnaissance n'est pas de ce monde vous comprendre mais il faut toyebe loko moko la réciprocité est très important. Batu na Congo, pas besoin comme l'éducation, hein. Et comme on a mode de vie na biso. Il y a recours à kondi mabola mamutute. Oyebi, et ça n'est l'oro moko na lobaka. Na Congo, bonne relation fout à l'issouté. Oh, et comment il va intérêt? Ça dit bonne relation faut intérêt que tout est bonne relation ça dit nasi ba sel ne aza boy ne tout ça no boy to yebani depuis 1900 tout ça na biso normal mais nana cop mora bien na zelo ngo 1 centime par mois ce qui nasi pas koti azupe 1 centime te nasi yo faut ka moanga na kabela kayo so natali deboraka piamba to yebani te yo kota ya 1 centime nanga pour mettre à l'histoire que Joram Tia Bala Mazonga, mais yo auto yebani na ochaote. Et puis à part ça il y a ce qu'on appelle les compétences notoires ezali ko bangi sa batu ba qualité baninga. Ça dit yo que John da sa bo ayebi, te so rakoti ya boto nga ko ba boto la yet ba boto lo copte o ba futa ye. Ça dit soki balongoli ye. To soki bazuye te ba ba te la to pia na to pia ba pia te. Et à dembongo tika bolia dembongo kablongo moko soki pe ya yete oliaka moko mais pourquoi arrêter les autres pourquoi empêcher les autres c'est une question pour mutu mo ayebisa ngai onzima mutu wa Barcelone un plus peut-être été na vie ngabu ta Barcelone un plus na vie na ndimaka ye chaque jour na lobaka yango na monde à TV oui na monde à média oyebi ezalaka injuste J3 mimbongo na pesi mbote pa ozali J3 Master Nangai. Oui, Master Nangai. Na pesi mbote pas azali. Oyebi et ça la nga passi. C'est un artiste que j'aime bien. Il chante bien avec beaucoup de charme. Un chanteur de charme. Mais son J3 les gars va dans solo mingi ya wera ki Adolphe. Or J3 abandi ba faible commencement na wenge Tonya avec Adolphe Dominguez, il a fait l'Olympia. Ça il y a prestige pour Olivier va barater. Et l'équipe Bercy na prestige. Olympia l'équipe Bercy na lobby Bercy ngam na lobby. Et l'équipe Bercy na prestige. Après l'équipe Lisusu Zenith na prestige. Pourquoi? Parce que Olympia est une salle qui conçue pour la musique. Bercy est une salle omnisport. Il y a un stade de Martyrs, il y a prestige à musique, il y a place à Bali. Donc, tu vas petit ici, il y a un petit concert. Vous comprenez? Olympia de Paris, J3, Galliano Elegance, Jules César, Gianfranco Ferri, a monté un gros pour la première fois avec Adolphe Dominguez. Mais mingi, les soleils Maya, il y a Adolphe Dominguez et plutôt il y a Weranson. Alors, ngai na bandana lingala facilité faut ça clair hein. Mais babi oyeba na kuna moko ya mwana Zakari pendo bel kambona na TV na micro nanga
alobi Zakara aza mabe makasi toyebi mais papa o abimisi bino o apesa pona ye kombo yokana makasi fo nzimaki ata omoni biso lo moko moko ya bana ngo biologique te ndeka yo za bobi makuna bata misala wasala ipana neti nani obi walo ba wana pegin sasa te nga ta nkomba mutu te oyamba pegin sasa non pegin aza camarade na ngai non pegin aza camarade eza normal après sa vie na ye atanga bino nyoso bato bo wanga la kai mais ayebi pe Zakara za mabe pegin to fanda bo to sala pe de bana ye to solaka te mutu nga non sali likamba lobi na bi eza pegin parce que aloba na ngango eza secret c'est pas un problème eza avis na ye aza na droit ya opesa avis na ye. Maintenant le problème c'est quoi? Pegin sasa mutali bosa simbisa micro loba kombone Zakari ba 3T. Mutali bosa simbisa micro loba kombone Zakari. Nga mutali boso asimbisa nga micro kombona ye Fiston Mayemba. Azaka na TKM akoma na radio centrale. Na TKM to kenda pigeon. D'ailleurs ça Adolphe Nawera et pas mais ngelo ba bosko na wanga na Fiston Mayemba po azana mbongo te. Papa muta osala succès. Mama na ngai. Mutali boso fulanga comme ne Fiston Mayemba. Ça dit na lobano na TVT na lobano na radio te na sala nulle part na ye wana basimba micro boye vanda tia casque kutu ya ko baxela ngai gogo. Mais côté kuna ba ko pesa européen ngai gogo te. Po kutu do ye. Na ye da luyalu te. Na ye banité. Na ye banaki te. Na ye bi de musala. Tant na ye ki to ye 2000 personnes bozwi nga moko. Engo ba musala de Jezalaki. Oh mayemba ko gogolanga efsa bima ke somba mai kuna botinda nga mai te e ba mayemba na ya kola musala so muto alakisaki na wangani ye po pe ba carte bongo non c'est so bibi na so ba sengo le lozongo coordonner nga facile olinga te na olota ndoto wana te et puis na pa soki oloti ndoto ya ndengwana na pesi yo conseil lamuka e bo so nga mnezo nga kata pongi wana benga basali na nzambe bo sambela butu obangi muko musala to bangi musala kata pongi benga basala na nzambe bo pamela molimo wana eza molimo mabe soki pe ozana moyen ya communication te pour basala nzambe ya na minute wana zota ma ya mungwa sala prière boaka na 4 ko ya ndako eza molimo mabe to est-ce que mambeta de musique to koti da 2021 yango to 2020 de kendaki 2021 de musique na biso ekendele o munde to koti moi janvier février to okepe mars akalate omoni badani penza bazo komisa biso kaka ba sala fierté musique ya musique na biso ba misi ba sa fierté ba zebele mais na eloko nyonso il y a toujours ba meilleur bazalaka ba premier bazalaka ba icône ba ali. Je pense que si on entend la bonne na mama on a motema likambo na lobaki yango lobi yani ndenge vie Josar nyoka longo aza honorer vie verkiste aza honorer likambo na bombe mingi na motema tina bifona lobango vie Josar a rekoma na niveau ya osane ça dénigrer verkiste ka mwanga na te ka mwanga n'est pas n'importe c'est comme monsieur batebele hein omoni tangu ya Josar azo dénigrer verkis eza lokola lelo par exemple Robinho Boya JB tu comprends tonde ba tobona Robinho aleki boyi fere et soir abatu eza kitoko te na sepela mkona mona Robinho retira ba parole wana a reconnaître que wana grand et tout ça ça la bien alors ve Josar aluka moyen nyonso ya kopesa unité ya kolakisa biso ke vie verkis ya mwangana aza n'importe qui te webi leo na musique congolaise so totikali na miaka eza vie verkis wana ozomona na vie na biso oyo amongo abetaka na bandal komone koya vie Jano Bombenga nayoka pasi namona pena artiste moko pe asaka pe succès na mboka avant de bakende totikala boye grand ya musique na biso komone to na minute totikali kana Kofi po pa wemba kei bongo Jano Bombenga yo bomi yo bomi verkis kia monga na ba grand bango wana et puis après ba musu ba ina sima donc voilà et pasi nanga pena et au sanga mabe mais l'honneur de la musique congolaise pour l'instant ngana oka isomo d'abord na moni faire na Côte d'Ivoire journaliste wana gangi alobi na Afrique ba icône baza ba grand bazali mais yo mutakoki ko imiter yo te oui qui peut imiter Ferregola qui
comment mutakoyemba nzembo na live azoyemba koleka ndenge abeta yango na disque nga azwa chance osolola mutu kwa JP Kiss ingénieur JP Kiss le meilleur ingénieur africain nayoka même artiste moko ivoirien auta okufa kanso ko bana nani wa kufa ona wa kufa na moto nani Arafat obi ke Arafat avanda alo bapena ke ba mission congolais bazalaka sauver parce qu'ils ont un certain JP Kiss surtout que c'est un blanc donc pour d'ailleurs voulez que JP Kiss savundele té aza congolais mais JP Kiss ngada zo chance sur na JP Kiss aloba faire c'est un animal anyama voilà ça sumututé akoma oloba bongo po boira yo to po faire na bagolwa to mona bagolwa so to c'est une émission commentaire ezala kaka Jérémy Yoka il faut ko na bureau faire Jérémy Yoka il faut bojo oloba bongo to lobra penza ba misem so ba mona on dirait oza kota te o nauti ko beta lisolo na vibrateur pe kota to yebi ka vibrateur mais nauti ko beta lisolo na to komisa fali pour papa na concert beta na Côte d'Ivoire $1000 c'est pas facile nauti ko loba ozo beta na Cameroun nauti ko loba dernièrement pour makambu ya le roi de la forêt nauti ko komisa la meilleure chanson pour moi la meilleure chanson nauti ko loba c'est la chanson de Héritier Watanabe Nzembo désolé Nzembo Sabatu et au Salabatu et bimission na Kibomoto et condition na Bonjambe et bendi yo boye exact na pensa ba bolingo te Nzembo senga bolimi mais mettre le roi Nzembo bolingo non parce que non il a parlé avec son âme oyebi ezala ba artiste na ba basora na musicien ti basora na musicien ti parce que musicien sera lali na souci ali kambu c'est dans Nzembo Nzembo ya et puis Nzembo wana et c'est pélisso après au côté la cuisine yo kiango na boîte yo kiango bina ta mo seno yo kiango côté église yo kiango au baluki na veno yo kiango et comme il a un problème c'est-à-dire quoi un artiste parle avec son cœur avec son âme héritier na Nzembo il a communiqué avec son âme na appelle misemo na funde sisa alobe mabe no Papa Wemba to sana kulutu na ngai sora mikosité amoge na mikosa et rozala ya Serge Louki le bourgeois. Tu as Serge Louki le bourgeois si ce qui est dans les conseils to kenda Papa Wemba avant da question la Koufi. Papa m'a fait na piscine à biso. C'est moi l'homme le plus malheureux. Parce qu'en fait c'est moi qui ai éprouvé. Ngande na Koufeli. Mais je suis empêché à remonter à matanga ya leki na ngai. Mukona yoka Papa Wemba emi Nzembo ya douleur na motema na bia. Il a parlé avec son âme. Nzembo wana héritier mina âme na ye. Yo po yemba na âme. Donc mutu oyo. Oui. Oyemba na âme. Oui. Na beki nao. Na zamba na ngeke ndé. Zamba les ali. Et puis manata on a problème. Premier soute. O comme chef ayo moko. Te bi manata on a problème. Mon neti siko boye. Tangu na yo ape posa na comme député na ti zambala nga. J'ai 3 jours. Oh, yo pe député, yo pe politique na yo ape posa ti. Na mutu. Na yo ape posa. Parce que ba doit sanga vient postuler. Na changu, postuler da kede même postuler la mbanga boy. So boke na politique. O postuler o bimi na o. Bo kokaka sur l'autre, on m'a neutralisé. Mutambanga mo wa sanga. Kebo ko Zakari. Mutambanga mo wa kokate. Nani? Ozo comprendre? Nani? Base belé. Yo banga te. Non, na robaki baza au moni ezala batu mususu vie za ezala batu mususu vie za salité mais batu mususu basenga pe pardon a kokati pa loba ke non na yara na fimbu na parlement na kokala ngo obeta ngo te loba minda boye. Chance au kokagiti. Chance au kokagiti. Et là ce que moi tanga mate pour la politicien. Peut-être lobela bango. Siko biso to sala bien. Nzambe ya na bien za directive nzambe so za ba pesi biso envie wana to côté na ngo retraite. Donc au sambe la poto ça eloko ya bien. Yo be ba poué bela. Nzambe kaka. Tala ka bonne biso déjà boye. Ah voilà, nzambe kaka. Kubona faire go là que non na fallu prendre du koloba. Alors beta concert mo ya $1000 batu bazaki be batondaki. Comment musique c'est que ezaki musique na biso ke liboso, musique na biso yo ke bien. To moni faire go la pe Côte d'Ivoire déjà. Na si Robert Alelo le 12 le 13. Côte d'Ivoire ezali na mouvement moko impossible. C'est tout le monde qui veut voir Ferrego là. Oyebi nalandi interview mo ba bisi Ferré. Apparemment, il n'y a pas un seul artiste africain qui est si chaud comme toi sur le podium.
parce que eyembelo na to monate le Côte d'Ivoire est bangi d'accord bango ndeko Côte d'Ivoire ndoyo benga fait ba récupérer biso ba comme chaque mois benga kai maintenant ba tout dit même qu'est-ce que ba ko baxelo est-ce que trop ba ko manager ça dit manager management wana on devait faut pas récupérer bon c'est-à-dire que Côte d'Ivoire mo bimbesa na Congo na ye bon chef et puis non mais ça na c'est pas ivoirien on dirait Congo comme tout on so ba ndeko ba ivoirien contrairement ba camerounais oh to ba ndeko ba lukeli biso ba kosela ba corona ba démoraliser ma tempi tcha chesibi braza pe fingeli biso Koffi Olomide hôtel comment braza na ko pote ça ni nango na yo braza Koffi Olomide yembela ki président bo balinga ki te candidat président bo balinga été yembela ki bo yembela ki sasu bo balinga yembela mutu mususu siko muta braza lo bibon ko mo pour la braza d'abord tous gentil roga le roi missile na chio mupanzi poyonde excel grand moni mukolo roga kozalate ba mise pe ba déclarer na oya okoma mukolo roga kozalate braza to bossa na ngona musique te wa okima mbasona ebi kana voyage dudu kopa misanzale dudu kopa obi jwana na passe dudu kopa yo kovana mona danza okemba mam na oloba dudu kopa so tala ngo yebi ni na oloba okemba ko mise mso bazana kina po mise mo kina okanelo ya bi olingi ko loba ba kombo na ye na ba émission na opona ni kabose ya bulembi voiture sans moteur na pesi mbote yo lo bane ke voiture bane ba voiture sans moteur et ça là que mouvement ne comme sans moteur et de maraïsout te ça fait abete mu selekete abeta pe mais non on doit aussi pousser nos artistes ba kende musika ka bosser azo sala carrière moko d'abord au moni voiture sans moteur mabe na ngoza ke son moteur ezate ça mabe faut luka monter ozo mona ke neutraliser na mnina asilika aloba te na pesi mbote asilika te encourager asilika ça est fort d'abord c'est un bon chanteur faire effort te bon Isabelle faire boyemba te wana ye mo soka lali omoni beblo soka olobi ke faire boyemba te tonzo ngina ndako bana batuni yo papa c'est vrai que faire ne chante pas bien c'est un bon chanteur j'avais dit seulement donc yo mo siko ça et pas obi devant ma casse devant bana bana ba question mo ko papa est-ce que Ferry ne chante pas bien? Non, c'était un bon chanteur, j'avais dit seulement. Arrête-moi pour ça, bon, moi, là. Baïmba orchestre, moi. Bazaï podium, moko. Bisous, tu es histoire. Tu es histoire. Qui fut le meilleur chanteur de l'histoire de Wenge Musique à Maison Mère? Ferry Gola. Le meilleur artiste africain de la décennie. Pour moi, tu sais 10 ans, il y a un trophée, il y a le meilleur artiste de la décennie. Je crois que c'est en 2016. Dans l'Afrique, le côté trophée Lingui. Le rôle a 10 ans de coquité pour nous remplacer. Meilleur artiste africain de la décennie. Ça dit que de 2000, je crois que c'était en 2016. Tu en 2026. Il est comme meilleur artiste africain de la décennie. Et puis il était nominé avec qui? L'artiste Congo Bazalaka. Il y a eu Azarate dans la salle. Il y a coopérateur dans la salle en passe. Je me rappelle que dans la salle, j'ai donné ça. Mais pas tout ça peut pas vendre. N'est-ce pas peut-être qu'on a un trophée. Mais vous faire ce trophée. Si c'était moi, n'angana tellement, n'a ce trophée parce que toi on a mboka libanda. Mais artiste de la décennie, mais artiste africain de la décennie na 10 ans. Muto aleki baninga nyanso aleki mboka aleki Afrique mobimba. Eza ndeko nanga congolais na tellement sur les trophées. Mais muto ça trophée faire azaki ivoirien. Ba congolais bazala na salle. Niveau qui me mabe ya biso ba congolais. Na monaka quartier la tezo ka trophée moko da lolo mi lolo. Le roi quartier des activités dans salle lolo mi lolo trophée parce que je suis congolais. Na suis trophée. Mais pour nani ba congolais bazaka na salle bazula faire les trophées té. Il faudrait mon taso trophée na ayaka na. Donc na 10 ans auto ana nous. C'est ba trophée zo pesa mapesa manangwa na ngokaka. Te ba trophée li panangu ba pe comment ya li panangu ba. Ya jongo ala la loti ndoto ba kabele $1000 ko bena ko kabela $1000 yo aya pied pour pied 1000. N'est-ce pas trophée ba faire ba zona mta pied ça dit ba pied a pied ba ngombongo te ba ngomba pied trophée ba Barcelona mbongo. Nde ba trophée to linga. Mais tout le monde musique na biso ba mise ba changer musique oh batiki ba même faire rigola même ba mise belé ba changer rumba ba le ba rumba demba comme ba rumba frappe est-ce que ko doser musique na biso te ko matisa c'est que les gens ne comprennent pas et là c'est que ça
nyonso babetana muta innova za te muta eloko sika za te fa ngana bungi shikibaro bakendo shikibariwe show me the papa mais ça c'est la musique internationale wana tout le monde marche sur les pas de Papa Wemba tant papa babetaka biloko wana tout le monde a vu on a kiamo kilimo boye aujourd'hui tout le monde veut entrer c'est vrai moi on a biso mettre Gims pe na sauce o epesi ba to soposa na daju banaza baye banaza miko ba yo kana te Bill Clinton tanga betaka déjà o monianga nzeta minwe ezadi mokili wana abetaka Bill Clinton abetaka vous me reverrez dans quelques jours ne pleurez pas je vais revenir oh yeah Serge Bella koti wana na ke ina kozonga na ke koluka nga papa na kerita ezadi mokili wana et puis di cap la merveille ayi wana ozo comprendre tozo kota siko na inde somo tango fera imbaki regarde-moi nous sommes en mon salon depuis 2003 pour la première fois imbaki tango wera à suspendre JDT na héritier Watanabe ba présenter J3 faire ba imbanze mona na J3 mais ezaki dégâts concert au balata ba bleu boy ezaki dégâts ba imba so nze mona na faire nze bo français ozoka na do kala ça dit ezanga blo asikate za blo akala mais toza okenda pas après pas muke toza pe ko kolisango c'est bien pour la musique congolaise olobelaka comme nous sommes jetés vers la fin na toke quartier latin présence à serre na biso Cindy tout le monde parti à l'album na marché malgré roi ta courama na c'est les promotions te musique nzembo kitoko mais promotion ezate présence na quartier latin ba mise minga quartier latin ba olela minga to yebiso ba mise quartier latin te tout le monde a bango surtout ba tika ba ta cœur na danse tant que muto lobelaka ba mise na biso et là on y okoloba non d'abord je vais dire une chose Quadra Koraman Koffi Olomide le patron de la musique congolaise a été déçu na départ il a fallu na faire OK tangu asangisi ba F mibale ya mboka académie ate non académie kendaka ba fali ba soulajaka c'est bon ba sala ko académie non pas non mais web sangate chanteur le rôle et Modogwa Barambwa ba fali ba sala ko le kabango non web sangate ba chanteur le rôle ba Sam Chitu Chekevaramente non ça dit muto na port na ye mais maintenant Koffi Olomide comment ko compter na groupe wana et ça dit que dans bleu soleil wanga kei fallait accueillir et puis faire et ça qui choc au Koffi à quoi qu'on maîtriser d'où a décidé qu'il a changé idéologie parce que s'il y a déjà dans la maison 30 parce que déjà tu vas faire des balailles là-bas fallu bah ça là bon a changé idéologie par rapport à Nini il a compris que libulo fero atiki o libulo oyo muto akoyemba lokola fera wa azati vide oyo fali atiki awa boye baza ko garçon mo fala nganzu akima suzo na Kenya akima na Kenya aoka malila ka esta akomi na Paris fala nganzu akimi na Kenya alors libulu oyo lokola atamso to rozipa yango te parce qu'il s'agit de deux grands de leur génération bakei libulo lokola rozipa mate na luka na ngati na banda luka jomo yemba pe lokola fere eliaye na luka jomo lokola fali akima suna Kenya nde maison mère bazwara nani ebolote fere mtazwai te mais tonga longo bazwe ebolote musuna maison mère bazwa petit mo boy akima akima la yakima Kishasa ara chance te ngana beta na maison mère wera ngai mais wera pas fula su ba misien te bo Nicodème fula mandeni o Nicodème aloba on a plana na micro nanga aloba musicien ye moko fo misa Nicodème aloba ngo elingo ba pio kombo misa wera ya kombo papa mbaleba nga mona chinois na kwa biso na regretter misa wera obina biso lo moko papa wemba loba na pesio déjà kombo munene misa papa wemba mais misa la nde ba miel de so ba misala ka boyo ba saka ba miel de so ba tali ba misala malgré ba kokate
batade de montikile kasi te bazaki na sima wera. Maintenant il y a d'autres ont envie héritier Watanabe. Ba boule ka te biso to rolongo non, ils appellent question temps. Fallait passer là dans le temps. Alors côté là cause la pemeni ya wera ezala ça dit ozuka chapa wera la tiango esili kombo wana kaka misa wera o Tanzanie misa wera ozwi mbongo ça dit o bimoke boy ozo mbongo bongo héritier no zola ndeni à l'époque angida ndeli pose misa wera ngana ebe des wera bazone c'est na frontière te il faut o la kisamuka a titangi tembelongi kaka wana pese o na frontière parce que ça misa wera vous comprenez donc kombo ya wera eza mbongo yonde kende salelango vous comprenez il veut c'est la komba mutu malheureusement non à l'époque biso ndo c'est la komba Zakari hein enfin non il faut le dire comme zali à l'époque via Zara na gaz na ye vous comprenez yo journaliste à Zaka akitina kikole akitina x y non attends journaliste à Zakari au décevant ya okaso ofula ba journaliste c'était bande olongwa muta tika bela na fixa linga fa les a ofula nani ko ba da fulama déjà shilinga ndola fulama na moda fulama ofula sunani muta fulama pe foye mo to tsolo ba ke wera komba wera misa wera eza ja kombo kende ya te wera ya solo ba ke il s'appelle te déjà c'est kokaka bazo déjà misa wera salama bon biso nga nesinga za ndeni za ndo sanela tshanga na lipeka ata mzala kisasa non na ya journaliste Zakari kende na kei oye do bembo Maman, na so komele émission. Té. Yembela. Té ça yo comprendre té. On se comprend té. Non comment? Tangu na lobby hein. Moi je me battais comme un homme de moi-même. C'est vrai, tu m'as protéger na aura. Il y a noko. On se comprend. Mais tangu makambo za ko s'empirer, j'aime pas nani ngapela osonga lisolongo té. Makambo s'empirer. Maintenant j'ai vu que noko yo apia biso loti. Comment ne peut-on pas profiter les et coufinango? Dis-moi, tu as ça nina. Vous comprenez? Et ça le cola. On appelle exemple moi moké. Et ça le cola. Bah tu vas pas linga na makombo na bangoti. Bon moi pas makombo là-bas. Eh on va makombo na bango. Bon to ko ça, na ko sela na. Bon. Bébé Chanda. J'ai sali mon ami Zakari. Obi Zakari mon bazara danser Bébé Chanda. Oh. Zakari Mwamba. Voilà. Quand Zakari mon mandat Zakari danser Azara danser Bébé Chanda. Non ba clip de bon micro ba bina ba tcha ba jaquette we pas Zakari Mwamba. Bon le clip clip wana. Au moins Zakari. Non, on a YouTube. Alors Zakari Mwamba azali danser ya Bébé Chanda. Ba oli na combo ya Bébé Chanda. Ah Bébé Chanda. Biso misa Bébé Chanda. Biso Bébé Chanda. Marai. Oh te me fait Marai mérite beaucoup de respect. Azali patron ya Zakari Mwamba. Alors, allez, misa Bébé Chanda, botambola bolia na komba Bébé Chanda. Mais to Bébé Chanda kene poto, asili na ye. Sikoyo, bwana tambola na komba Bébé Chanda, ko pas que non, oh comme na une fois na tika caché yo, na chance caché. Parce que biso bitala ke oh tenga mo pe na mi monter, na mi komi pe mutu. Alors, pourquoi faut tambola na komba batu? Na osa chemin nanga. Il veut le tambola na ko. Petit beaucoup auto bato batambola kombo na biso mais tabu super na nenga bien te na bato batambola pe na nenga bien mais to ça ko bunda ko ba kombo na biso nanu pe ekomi nan to komba niveau wana te on se comprend to so bunda po ekoma ndenge wana ezala pena ke obengi ministre bangi obi à l'époque ba Zakari wana so bengi bo osuba na bilamba bato banga. Mais beaucoup aussi la bonne ça dire à quoi? Quand est-ce qu'on a passé tout ça au kala? Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous vers la fin de l'émission. Nanika o même biso auto conclure ba concept que na politique peut aussi na musique. Na politique eza boy na ngai mikolo na toteka bolingo. Omoni Congo oyo mutu mituna osala ni pour mboka. Biso so na posa changement ezala. Mais qui va changer? Quoi ni ndé faut changer et ngelo ba ke biso son ndé faut changer mutu après ça meilleur na ye pour na mboka ke ne liboso et liko ba te gentil ngobila komboli balabala yo subi na coin
Eli ko batere kini bopeto e komboli balabala yo obwaki bidon ya mai omelaki. Asuka ndai mama mai. Mama ke na wenge ndingwana. Eh kida wenge. Kongoti. Mbokelengi. Donc yo kolinga te omono nde yo ndo osama be mais président te. Biso se faut pas sa président maboko. Mikolo to tamala na ba drapeau mboka. Sala analyse ya comportement na yo so mboka zo sepena comportement na drapeau. Pona moni fayulu azolo ba drapeau kwei. Wana drapeau mboka na mutu kana yo. Obrile fait drapeau kwei compare ko sali mabe. Elo msupe abandaki mutu atambisa mboko eza Joseph. Dernièrement on toyo kabi marako. Te akomi nani président Rwanda. Président Rwanda. Après ce que komi il a changé car. C'est-à-dire que drapeau mboka lokole kwelelié. Oyebi bato wanda beta play kumambele so betelio so beta play ezana Mario voilà na Mario kumambele betelio ke borbo minute ko muke voilà so ke ba libulu après e ko côté mbangu e yo na sala mbangu po te Congo kumambele so beta mutura nebisio mutura mutu atala ni na pesi po na mboka. Monsieur Fayulu ozako semer un namboka c'est pas bien. Mutu akolata eno yo zolata s'appelle Kabila. Aboyi ne masasa beta namboka tiki pouvoir. A récupérer majorité ne ba bukiango. Ozo comprendre? Ba bukiango. Kabila ko papa ko mo ba ngai nazaki na bongo ko la majorité na ngai avant da gagner lo ba répéter. Yo so lobaka na batu nyonso ba votaki yo ba ini yo ba retirer confiance. Siko so salisi likambo moni presse et tondi wana yo okasondre batu ba ebele te. Ce sont des images des caméramens ba yo wana pour ozo image. Encore ba kuma bebe là. Et puis mikolo koma ka bwa na yana poto atindi caméra ba pesi bando filmer na yo ha. Lelo ko na onning wana. Relation fait. Boye bani kana nani atindi caméra heureusement na boss na biso Lukoba Kono aya pena na idéologie ça ana mo idéologie na maître John Congo Suisse nazole la mabe maître John mambo yo kenda classe to na besoin ya batablo kwa ndenge wana to lingi suteke ozimo ata mo sina bino po mukolo baswanaki na ba voisin ose obi ko fingi yaro na bemisa sa internet amuno kwa te to na posa batabongo te. C'est ça. Vous avez besoin de tout temps azoloba. Tu dois sentir, vous dois réfléchir, tu dois sentir moi mailler les obima. Tu dois sentir vous avez que formuler ta phrase. Et comme ils sont il y a encore son ni mukolo mon pa o asali sa moi pas de presse na ndako. Mutu bana lobane il s'est dit journaliste hein naza na moi nkele robenga tout ba journaliste. Il s'est dit journaliste, il pose la question en disant Kofi Olomide, tu as une concert. Yo, qu'est-ce que Kofi na Congo? C'est quoi ça? Il y a pas blanc bon les caractères. Ah bien non s'il vous plaît. On dit pas une concert, on dit un concert. Vous comprenez? Pour nini? Classe muki. Et puis tout ça rabiloko, bon que na ta classe. Ba formation comme na ngwe ba centre de formation comme aux à niveau universitaire. Que na ba centre de formation ba formation ba 3 mois. Ou améliorer ta mo makambo. Oye ko ta oketa na centre d'alphabétisation oye ba ta ko formuler phrase. Oyebi ko finga bazuyo. Ah non. Non, on a mal éduqué. Bazuyo. La prince. T'as le niveau. On a mal éduqué, bah récupérer, bah non, yo, ça la bien. Yango, tout ça, besoin aussi ça banti valeur autour de biso. Mutu benalo ba une concert journaliste. Il s'est dit journaliste. Non, qui sont na place na yo. Lukanzambe. Point dernier c'est aussi là ni pas betika kombo na. Na sengi na ye, ayebisa biso officiellement sera tiki. Apesi mama tina église ye alongwe na ye na makambo bonzambe akoyoka kombo na ngana munoko na yete. OK. Mais aussi longtemps il s'est dit warrior. Il s'est dit warrior qui signifie fanatique à Fali. Il s'est dit pasteur compte babia kozong c'est bon $15,000 na bango. Na signal ya mama Frida Mouche ya Nzondo TV paraît-tu et dans signal ya Shida Mouche. Oh, il y a solo. Papa na biso Laurent Batumona. Na pesi papa Laurent Mbote. On dit Batumona Congo, Laurent Batumona. Un homme politique sympa,
calme mais il travaille seulement pour l'intérêt de la nation et l'homme est dans la poche keba komekate mais asali saka bande so bana makala kuna azo aider ya aidaka kaka et puis aidaka ya publicité te na pesi mbote page OK ba homme de tande bango wana nzoka signal ezaka ya papa na biso nde toyoki na caméra ngape na ko tuna yango na caméra bon muto loba ko mpe na caméra abombete mpe kinsa sa loba kion atini ngakuta biki ko luka paki masara ngalo loba te na ebi pe azape mutu ya Freedom Mouche non pegi pena te pegi bon to lo mama so te pegi pena ayebi donc nde alobi bongo c'est que et koki ko zala ya solo parce que ça reste à vérifier mais en attendant si c'est le cas papa aro kabelanga pe signal ngo hein na vie signal obi kenga so na côté déjà vient na bureau donc na bureau na limité linga mambo samba mo samba ya denise na kela bureau ne de limité obo ko le razo lo na yo lo bani so reza bongo donc vient ko pesanga signal déjà signal kotoyo nga ba yora activité yo beton la barre officielle ezala déjà eza la barre eza chaîne koto sikoyo na Londres pas climat saison atingi matériel mama na comme na TV na ngai OK mot de la fin na bambote poto kabona bon na obi nga bena bambote bato baso kabapeti ngakuna tika ngazo kabite na opiate chance quand des appels ma bobani so 2 heures du tolo bon na pesi mbote quand même na honorable les entambo poche charmant pesa moninga sourire yazo pesa sourire azo pesa sourire ero na olingi makasi pazo pesa sourire et puis nazo sambela pona ba pasteur oyo aza na villa na ma campagne asomba jet privé ana ba car ya lix mais pasteur second kwa futa ndaka $100 na fin du mois caméra kati et sinon kabongo merci beaucoup donc merci beaucoup il faut s'abonner massivement à Congo Suisse télévision et chaîne Impact Pays Idéologie. Merci à toi maître John, merci à Marcus Toussé vona Suisse babimo na Suisse tango babilo to sukara wala mabanga to kenso musikate Hervé Ambari les États-Unis d'Amérique moto me get enyo papa François Mazé basele ami d'Ambari babio landanga bye bye